Or qu'il fallait ça la yango sans caméra et puis va couvrir en haut. Le dimanche n'est toujours qu'il ne brille. Dévoiler à mon et au salarié. Et il y a des salariés. Mais quand poser Pierre Tomba Lango, et ça les lots, toujours kende, mais c'est pas posé déjà. Si pas posé déjà, banane va pas poser. Non, il faut y éviter. Je ne sais pas, on a ça au courant en côté. Mais il y a ma benga na moni puisque bande ko ba memaki na ba cameraman. Tozande awa. Viron Nzambi Nkumu Africa TV. Mon entier, Bolanda. Ezaka moko. Nkumu Africa TV. Vous s'abonnez, Merci à la population, abonnez-vous dans Nkumu Africa Télévision Kitoko. Vous allez voir ma vérité. Nkumu Africa TV. Vous s'abonnez massivement. Baïba Lingara Serge. Vous s'abonnez dans Nkumu Africa TV. On a peut-être un côté dans mon yango. Na bengi parmi les organisateurs, na bengi moko a fait une explication. Où est-ce que on a organisé des choses sur ma bakou. Vendredi, ils ont toujours fait bakina famille. Aux familles, ils ont autorisation de façon que Pierre Tomba est salama déjà. Mais il y a ma benga na moni puisque bandeko ba memaki na ba caméraman ba filmer ba publier déjà. Or qu'il fallait ça la yango sans caméra et puis va couvrir en haut. Le dimanche n'est toujours qu'il ne brille. Dévoiler à mon et au salarié. Et il y a des salariés. Mais actuellement, les organisateurs va sali, na ba cameraman n'engue ba n'engue ba mimaki équipe technique. Il y a un monde qui sali malam. Voilà. Est-ce que bande comme sous ba robeta mabakute parce que déjà déjà na bande comme sous ba betaki mabaku netinga na lobby parce que na benga ki organisateur moko a fait une explication. On va la comprendre, on va la comprendre. Peut-être que nous ne sommes pas pour comprendre la langue. Voilà. Il y a un souhait na biso. Il y a un souhait na biso et continuer. Et à la tête qui est sous Kakaraboé. Lelo, l'organisateur de Bayebi, nous avons organisé le camp. Nous avons souhait na ngezalaki. Tout ça la mi balem balamoko. Mais bato oyo bazak oyo babane ko recevoir misolo bango ne mubayebi na organisation ya bango nenge nini eloko nini ndenge nini bango babomisaki zomona peut-être tozolo barara betango susu o mona pe na tam anepezana na débit o mona petit to comme na katikati awa bande ko bazui susu le quantité to que nous susu ko sala boy donc voilà les gens ont problème te ebet ça na bato ma bakuté on a souhaité inde continuer. Voilà, merci. Toki ba nungu esi ebimi ba lobi o Pierre Tomba lesi salama ki nango juste ba comédie bozo ke neka kotala ndenge déjà basala ki musala na ebité ndeko na biso muso amwasa atika biso déjà kala tomona ki mokolo bakene ki koposer Pierre Tomba ne batu tout ozaki sur place po epesi mo nungu mokio basi basala ki ba yebisi batu te nino kolo ba parla. Bon, ngana zomona kana ba réseaux sociaux ba yebisanga même bana nga ba yebisanga oh papa mais tala ba réseaux sociaux Nathalie bilamba ba latenga bi oh mais ko poser Pierre Tomba lango eza lelo tozo kende bisi ba poser déjà si ba poser déjà banane ba ngana poser donc il faut y éviter. Je ne sais pas na za au courant ngo te ngana bika ni tozo ke lelo makamno so eza lelo o ngana yebi ngana au moni sikoyo donc na vérité vérité d'organisation on a dit mais on a quand même mukolo na monde à théâtre na comité d'organisation dadi di kamala pas alaki pure mutuna yo donc fa ko yeba quand même non bato ba organiser eloko yo bazali o baza ba comité nango bazali ngana zana de loin de près na zana lo monter na zaka lokola ndingi yo telemia nga pe na yeko assister nyo se koleka na zana ngaka contribuer quand même bien sûr pourquoi pas si on contribuer na telemia na yo ka soni na yate. Ah, d'accord, merci beaucoup Papa Nsakala Nathan au PCVSO.
sera à Pierrot, au point de départ. Ne parle pas. Babenga pour Moussa na commentaire, j'ai accepté. Babenga na Karim, na Tika, na yebisa ki bonesa pour na yebisa ki mama me na Facebook na. Na ba na keba, bokeba na belle vie. Yantia kala. Na kol. Ya Johnny. Kana yebiso artiste tolelaka mutu lesengo na koseka na makambo ebele yango no moni tozo kanisa lelo tapis rouge Dadi di Kambala oyo azalaki petit na nga cher bato nyonso bayebi alaki awa na kati ya motema oyo soki bato babenganaka ndenge tokobengana ne mutu moko te azali awa nde tobenganaka na Dadi. Donc yango wana journal lelo bandeko na biso tozokende nécropole poser Pierre Tombal ya tapis rouge Dadi di Kambala Tsusuki Tomina Ligue des Champions asali vie asali wa kosala na mokili oyo ayinaki batu pete azalaki na ndenge na ye ya kovivre soko soki problème na Dadi di Kambala do yom to lukaki yango yom to lukili ba problème donc lelo toko kanisa Dadi akufaki atiki biso toko kanise pe toke na kapela to liengulu to kanisi Dadi di Kambala ya kolela te lelo za mama olela te lelo za mama to seka to loba masolo na ye ndenge azalaki eza nango ya kolela te sito lelaki ina ne moto lela kaka faut kanisa ka ba œuvre na ye parce que l'artiste ne meurt jamais il demeure. Donc biso tozali ye pas na biso kaka na maloba na ye azali ma voanga Tsusuki Tomina tapis rouge toki olia ngulu kota mutu kota zolo koloba makambo ebele makambo ba Saint Valentin mosusu kuna moto ezopela donc azalaki na makambo na ye na ndenge na ye Papa Johnny toke na tobeta nanu pemi kuna so na lie na komi millionnaire na tiki na nga théâtre na komosala na nga échange donc azalaki na ndenge na ye yango lelo tokanisa ye vraiment moni lelo totondi awa toye pona Dadi di Kambala tapis rouge Tsusuki Tomina Ligue des Champions likamuna moto te même na diabulu yango moni toza lelo bato bazoyaka koya po tokende nécropole eza sengwa makasi po bato balingaki ye mingi bato nyonso ntango basengi coup d'envoi ke bato bacontribue sans kosala tête dure vraiment bato balingaki mpenza bacontribue oui. Est-ce que les na idée kaka ya osala pona Dadi di Kambala ou ozana idée ya osala pona batu nyonso parce que surtout peut-être ya ba cimetière au monde vraiment que la cimetière mususu ezaka kandengo wana donc sans aucun intérêt donc omoni batu ebele bamundori bakufaki bapololo bamundangandanga bamindondo tala batu nyonso baza bakatégorie ndenge moko te na ndenge nini omoni bakufi kokufa mutu akufaka mais na musala ngo catégorie alaki ndenge moko te mais il faut expliquer biso to ye ya tango topesi bapesi coup d'envoi ya Dadi Kambala débat ezalaki pourquoi pas Dadi pourquoi pas to banani na oyo olaninga eza na bato bazaki ba proche ya Dadi di Kambala eza pe bato bazaki ba proche ya Mundweri ya ki bato bazaki ba proche ya Pululu olananga oyo bazalaki ba proche ya Dadi di Kambala basi mibali batelemi tosala eloko ya Dadi di Kambala basali oyo pe ekoya ndenge tolobaki tozo continuer esuka pe lelo te tant totia Dadi lobi nango tobanisu ya soit tokosala programme soit ya Mundweri soit ya Pululu eza nango eza te ke tosalika ya Dadi di Kambala po totika non baartiste comédie bakomi na volonté ya kosala makambo parce que ceux qui totali na malamu mbongo obo bunisi vraiment beaucoup pour ça pour soutenir artiste na niveau moko incroyable pour le niveau volontaire bobo ça qui ngo banda kalati pour mon artiste zo bela artiste na problème mais bozo bete kara mais comment na mbongo bino bo bimisi vraiment ton limite que bino nde ba comédie bo bimisi mbongo wana zera to expliquer bino oui omoni ba artiste comédien tant mutazo bela soto lobby ke nde baba Gabriel Bolembo asalaki lisugi ya Dadi di Kambala soki mutazo bela bo banana ko senga bambongo ezwi pe moi temps je crois que ko sala peta ba 3 semaines to 1 mois ko kapoto ko sambongo donc muto na vaine ka hôpital alors parce que hôpital elo kene bo soin ba lobi futa mbongo kota radio pesa mbongo
donc bato nata bazo contribuer pendant 1 mois mais mutu na kokufa na ete. Mais papa Ntsakala bozala na ba association bozala ba keste parce que opesi biso raison. Oui na peso na biso déjà en avance ANTPC na biso za na keste wana yeba ngo faut la vérité za na keste président Morabi pourquoi aboya caisse ezalaka parce que yebi ke bato mitema mabe artiste ko ba mitema mabebele bazana kati oyoka président mbongo za na caisse zo mona na te azolia mbongo yango ezalaka so likambo contribuer mbala moko. Ils ont raison de papa nanga esika ba mikolo basangani nga na pesi selon makambo ndenge ezali onga na lobi version yango wana ndenge pe ye pas expliquer biso c'est ça pona yo ndenge ye pas adopter que caisse ezala to trouver ngo normal et tant que mokolo pe bon nga na trouver que yango anormal mais tout na pourquoi a mekape ko senga batu to pesa ka cotisation ya $5 par mois na yebite soki na mona batu boni ba ya ko tika ba $5 ngo na yebite parce que l'artiste comme ça bazana ba doute belé non rigueur ezalaka oui rigueur non ba bisi ba onke boya ko pesa ka ba $5 par mois ba ya mais so total neti tumba sali lokwa ba blague to sangisa me ba mbongo pesa eleki kutu $20 ko ba bagi to pesa ba to ba pesa ba $50 ba mbongo. Écoutez tango batu bazolo bana batu bo sadere na ANTPC batu lelo ba kota ba du ba na kota ba doute bazolo ko kota sadere te et belle pe basadere na mona NTPC te bazana bango pete mais lelo makambo bano ezo changer muke bamso so komiko ya ko wela baso ba carte NTPC ya normalité bakomo ya ko sadere non tozo ba carte NTPC tozo ba carte NTPC za kitoko te. Bon, otokoloba lelo toyaki makambo ya NTPCT pona lelo toyaki makambo ya kondo na biso dali dikambala et maintenant bozo yebisa biso question tozana ba association branche ezanga raté ola moi branche OK continue siko tozoloba awa lelo obimse likamo awa je pense que kimingate olobi pour batu ya daldi batelema ki donc na mincho zo senga batu apululu pe batelema batu amindolo pe batelema po bosela ba Pierre Tomba et comme côté. Non, ce n'est pas une côté. Je crois que na ba débat na bino yo saki na ba débat wana. Tango ba fongola ki branche ya koloba mama ba débat wana. Ba tebele ba loba ki pourquoi pas ba na bolongo la kutu lisungi ya Dadi di Kamala bocha opération Pierre Tombal. Je crois débat zalaki. Mais comme muto abaneki li Kamala bité o eza lisungi ya Dadi di Kamala. Ba musu balbi pourquoi to bana na pululu te pourquoi to bana na mundu hérité. Mais yebaka yango bazwa ki pe décision ya koloba ke toko sala pe ya pululu. Toko sala pe ya mundueri donc wana on est bloqué moni yo ko kana ne ko yo sangi na kosi ko kana ne ko so ne ko tina ye tuna la pe na ye Bon, Bande Konabiso, nous disons merci pour la présence. Et puis, me respect à notre papa, il est là. Je crois que Biso nous devait bien Kamouté Gossala. Et puis, pourquoi Petokutania? Nous sommes là parce que déjà, ils ont qui annoncé même la Katia groupe Auto Salaki Torobaki que Tosali Kamumoko, on appelle, on appelle ça encore appellation et amour, pour dire que c'est l'amour. Il y a Bolingo, il y a Ndeko Nabiso, Atika Biso, il y a Papa Nabiso, Atika Biso. C'est vrai que Azana Bisoté, mais si ka ba Tikanzoto naye, Tonaye Tola Tisangwe Lamba. Pour dire que ça sera propre à Moutou Aye, Ata Leske Bakundi artiste, Ata Leske Bakundi papa, à Monique Pierre Tomba les Ali. C'est vrai que accueilli, oui, accueilli. Béton et Zalango, on a problème. Mais référence, il y a bien Zaratan au motoyer. Amoni ba komi kombo ya moto et puis akutango na propre nde yango wana esalaka valeur que moto wana azaki maître cher pour na biso donc tozo kende parce que tolobaki
Pierre Tombal et Salama. Et puis Pierre Tombal et Salami. Je crois qu'on avait même signifié dans le groupe que Tolobaki, les Cambo Tosango Bissomorote, avec la famille. Bref, on est bandé quand même dans ça qui voice moro lobby, pour l'Ibakwebe Tamate, pour l'Obake. Bah, mon qui déjà descend, il y a quelqu'un de Kokuna, et là, c'est que la famille biologique, Bango Mokonde Basala qui descend, Bisso tu accompagner qui Bango. Parce que Bisso, nous sommes des Africains. Il y a toujours des cérémonies, et ça, coutumièrement. Et puis, oh, Bisso, tu bien la famille artistique, tu as un sima, ils ont problème. C'est vrai que tu as sali yango, Nabolingo. Et puis, je dis merci na $1 de chacun de nous. Et puis, je dis merci na bande même ba diaspora baza na libanda, je veux dire. Oh, bah, qui n'a souci, wana, akoya na été à Kozalate, mais a tiré $1 comme contribution. Et l'axi Bolingo, toi qui n'a pas notre papa Dadji Dikambala. Vraiment, avec beaucoup d'humilité, je dis encore merci à les grands comités parce qu'on a travaillé dans l'ombre. On ne voulait pas te le dire, représentant. Il n'y avait pas un président dans Makambo. Parce que Zaki Bissonio se au salier locaux. Mais il y avait quand même une organisation pour dire que tout le monde, maman, tout le monde, papa, c'est pour mon qui pendant peut-être tu as comme un groupe. Tu as la démarche, tu as Gabriel, tu as Lucani, tu as frère, tu as Belleville, tu as la mouvement. Donc tout ça, on a créé ça pour que Makambo soit la Makitoko. Autre chose, c'est vraiment les alliés Kinia. Et c'est quand on dit que les alliés place, il y a fête. L'autre fois, on a dit que les abisso ne pas dans la montée. Donc, si on a débrouillé, on a l'abisso bien, ça a respect. Il y a des abisso. Parce que, supposons que ce soit Bakoufa, mon abisso, à d'autres landais, tu es si vous avez une attitude, s'il vous plaît, Bandeko, nous sommes des artistes, tous ça exemplaires, tous ça bateau photo là, ça exemple. Il y a respect et puis il y a dignité. Et puis il y a une bonne réputation. Vraiment, Bandeko, Bandeko, Swana. Surtout si ici, Nabiso, mon lelo, le 29, tu sois ni Nabiso. C'est eux qui habitent Mbappé? Oui. Ok, les actes dansés, tu sois dans mon lit. Tu sois dans les premiers. Donc, il a dit que, vraiment, s'il vous plaît, Mabakou et Zalate, tu restes à la papa Nabiso. Tous ceux qui sont respect, on n'est pas naïf. Merci à maman Bellevue Kandi. Merci à maman Nicole Bakata. Merci à maman Gabriel. Merci à papa Alema Bana. Merci à tout le monde. Maman Brunio sont vraiment il y a groupe Nabiso. Et bon, on a quand même, si tu as ça Makambo, tu vois qu'ils ont continué les cilités. Tu bandi on pas Lisungi, Dadi Dikambala. Pourquoi pas demain appeler Lisungi, Chiko Pouloulou. Tu repensais pas à bande Konyo, so oh qui va ser mon Pierre Tombalti. J'ai dit que ma question c'est bien à tout. Il fallait tout ça la bouée. J'ai tout étalé la groupe pour ça. Comment on a fait des dépenses. Bon, on a remis on l'isolé à mais il faut dépenser comme on appelle des moussous. Idée à l'Isungi Nani, Dadi Dikambala. Après l'Isungi Dadi Dikambala, on va voir maintenant l'Isungi Nani, l'Isungi Ndeko Moussous. Donc on va aller malé. Donc on a un moment pour que nous éclairci Bandeko Nyonso. Tout ça vraiment famille, une grande famille. Bobo Teza Anabiso. Et je ne sais pas, maman Bellevue, vous allez nous conduire pour la prière. Ok, merci beaucoup. Donc, on est sur la biso tout samedi là. Tous les gens sont sur la biso, la carte sur la biso. Tout le monde a beau l'âme, on a basé les biso. À permettre biso tout l'amuka et zangolo. Tout l'amuka quitté parce que papa le qui mora la moussa qui biso. Tout l'amuka quitté parce que maman moka la moussa qui biso. Mais c'est tout l'amuka qui te monite moi lelo, c'est par sa grâce. Alors pourquoi pas tout le bananzambe wana merci pour na bolingo na parce que belé bakana ki bango lamuka balamu kité misusu bakena basi apongi mususu bazu makama ndenge na ndenge mais nzamba permettre ngana yo tout le monde attend na lelo to respirer pepe na ye o eza gratuitement to futi ata infronté yango na lingaki to za attitude à prière to kangi miso na biso to pesa nzambe wana merci pour na bolingo na ye à permettre tout le monde na journée à lelo pe to recommander ko kende na biso na maboko na ye yende karaza la conducteur na biso bible lobi bisiko konyaka matambi na bilonga la pesi bino en possession tozo kende necropole bisika oyo ememaka biso na réflexion parce que bande kona bakufa bango pe bazalika loko ya biso toleki bango na eloko te misusu pe bazalaki ba riche na bambongo ebele mais nzambe permettre te bazala te mais yo mobola ozala pourquoi pas to compte misanza pe to pesa merci to bonne biso Seigneur
Seigneur, te fais sur merci. Merci parce que vous parlez du second par attention, c'est là qui merci pour la bonne et c'est mis infiniment pour la mission. Merci Zamba Lola, au second voilà la papa dans la compagnie à yo Yesu Masia. Sans besoin na yo le coup papa que na biso na maboko nzambe. Pendant que to lala ki, makamunyo so salame ki spirituellement na butu biso to éviter to zaki ya kolala. Ba projet nyonso mabe. Ba piège nyonso. Oh, bah, préparer qui n'a na biso. Bible lobby, ils formeront des projets de malheur contre vous, mais leur projet sera anéanti. C'est pourquoi ton bébé ça on ne se embêté. Projet ne soit ma bé, préparation ne soit ma bé, bah sali pour n'anzela na biso. Tobé la moto, ezi qui ça, ebe bisa nyon son nom puissant de Jésus. Parlez nom puissant de Jésus Christ. Papa na tobé la moto na yo papa. Na tobé la mama na yo. Ezi qui ça on ne se ya yote. Non c'est ça qui préparer la mort des ténèbres. Et ya mama mais leur projet sera non ofanda na ngwende otongama na maboka moto te ozala nzambe te po biso tovota yo yaya totomboli kombo na yo papa to recommande mama ona maboko na yo nzambe yo lobe te soki yo kosala te pa kosala mosala mpunda papa tambola na biso na nzela na biso mokonzi na lola tobeleli yo papa régner parmi nous le seul maître ezala yo nzamba bomoi o nyonso eza ya yo te nyonso eza ya molili nyonso eza ya préparation ya monde des ténèbres na nzela na biso tozopekisa nyonso eza accident mort subite na forme nyonso par le nom puissant de Jésus-Christ papa lobi bisike konyata matambe na biso pesi biso na possession nzamba lola na nécropole tozoza possession na nyonso toke kosola na ba morte toke kobongisa esika ndeko na biso nyonso eza réunion spirituellement Seigneur notre Dieu papa ebebisama na kombo na Yesu Masia Seigneur règne parmi nous parce que nzambe odo ko batela ko kene pe ko zonga na biso na kombo na Yesu Masia kombo mo repesa meli biso na likolo na sepe na sena mabele zona on lokumu nzambe au nom puissant de Jésus-Christ amen. Bon départ à tout le monde. Babus et Zali, tous dans la Babus. Donc, trop côté dans la Babus, dans le siège. Bandero Moussou Bayete. Balobi, tant trop où Takuna. C'est vrai qu'il faut que Bolata. Et il y a pas, ma partie. Chers internautes, comme vraiment na destination na biso quand ndenge to pesa na ki rendez-vous toza awa na cimetière ya nécropole bongo to kota la nzoto ya kondo na biso papa défunt Dadi Dikambala oyatika biso ya inane déjà bongo biso bandeko na ye toyaki vraiment pona ko poser pierre tombale ya papa Dadi wana voilà bozomona ba artiste baza ebele vraiment ba disposer vraiment temps dimanche ya lelo vraiment topesa ki yango bongo pona papa Dadi Dikambala ya solo sana kashine to okota babwaki yo basundoli yo anza
Belibando zitende. Des espaces. Même deux, ça va. Ah, bah, on va ordre. Ça, c'est différent. Mais peut faire quoi? Tu as fait la millière. Donc, c'est l'idée des milongo. Des milongo. Attends, la ordre, on a bango. Le robot. Et avec un ballon on va changer de place. Vous voyez, il va voir qu'il y a ça. Il est mon fan du cas. Bandika, il va se battre. C'est la maladie. Les bons pourquoi Nicolas Batom, tout dans la balai. azalaki na famille oyo ezali biso nzambe tika contrôle na yo ezalaka na tombe oyo baesprit nyonso ya mabe oyo elataka ekotaka kati na tombe ezala kati na esika ote tika nyonso oyo ekoleka awa eleka na se ya kombo na yo na kombo kitoko ya Yesu Kristo lolengo yaki na biso lolengo kozonga na biso na kombo na yo nde tulobi gloire et louange à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. David Kambala, tapis rouge, Ligue des Champions, nouveau-né, Tata Mobimba, tout ce qui tombe là, dans la materne, la bibliothèque, venez ici, ma voix, business en bon. Nous te sommes tous reconnaissants. L'Union sur salaire, pour l'avancement et à notre culture congolaise. Tapis rouge. Biso Faminayo. Pour rendre encore notre deuxième hommage. Que ton âme repose toujours en paix. Pierrot, pardon, juste une minute. J'espère que c'est officiellement que les artistes viennent déballer pour dévoiler Pierre Tombal au Basali en honneur il y a de Konabango Dadi du Kambala. Donc, déjà motif Yangoana. J'espère que les amis ont des bouquets de fleurs. Les lots officiellement, Papa Nabiso, Ndeko Nabiso Dadi du Kambala, artiste
balatisi yo elamba ya sika ndenge Piro alobaki. Donc to rendre esika na yo suka digne de vous. Voilà, et on dit na ba non artistique na ye pour moi c'est un artiste qui est. Maintenant officiellement bandeko oyo ba ina gerbe de fleurs, bouquet de fleurs ensemble. Bakoyi ko défiler, hein, ko déposer. Ba baza nango te, on peut s'incliner pour rendre hommage na. Là c'est Sundiata. Papa Julie, si vous avez un mot, vous pouvez le dire. Soki bino na mona oyeba ndenge artiste baletu na yo o batondi awa ya basi mibali o balingaka yo na caractère na yo na ndenge ozalaki na bango na malamu na yo na mabe na yo tala ndenge okuti baye moke me basali oyo bakoki kosala mpona yo vraimen soki omonaka na ye bitu so olamuka otala eloko bango basali lelo eza journée moko mpona ngai namoni eza journée tokolela te eza journée moko ndenge moko loba toketa na kapela tolie ngulu ya likolo ya zolo tokula mopanzi kadi omeli mwa moko ekamotema o bazokoka te mitema na bango balela kaka eza journée moko na tokolela repose-toi en paix. Merci la famille. Il n'y a pas la relation entre le mort et le vivant. Mais nous le savons que ma œuvre, il y a Papa Dadi Dikambala, et ça la case, elle est toujours vivant. Et tu as dit que Papa Dadi Azala qui est international pour dire que Mokin Mombelinga qui est mis. Peut-être pour terminer la dernière phrase, Ndenge Bandeko Balobi, nous sommes là parce que Tokani Saki Otolobi, Ozala qui est très cher pour Nabiso. Otika l'a toujours gravé na mwite Manabiso, Torolingara Opeka Kamini. Cet acte est un acte Yakolaksa que tous alliés ensemble. Yadadi, nous t'aimons tellement. Ta famille biologique, ta famille artistique, nous t'aimons tellement. Peut-être à Kozonga a vous la difficile pour na biso, mais naïbi que pour vous à na biso. On dit bravo l'artiste, tout s'applaudit et puis bah, ok. On y va?
Bravo l'artiste. J'ai ici. Tu mérites ta paix, tu as de paix ailleurs. Elle a dit ton campagne. Elle a dit la raille. Elle a dit. Prince. T'as dit Jésus bien dit. Et pas Gabi. Il y a des choses à faire. Quelle place? Et pas Gabriel. Ah, la vie, hein. Mystique. Il y a mystique. Mystique. Kofinga baninga. Polémique, s'il vous plaît. On a fait pour Yada, on a fini, on rentre. On va encore aller se préparer pour peut-être pour Loulou, pour Solange Mindolo. Donc voilà, on a évité ce qui est dans les Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé à l'opposo. Au combat qui a posé le quoi ya nyama, le cola ya nkewa, le kese to pengando. Dr Guilain le Bourgeois a zongi sa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, c'est quand t'es Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Et Guilain le Bourgeois pour voir à l'opposo. Oh, pour vivre parce que pour avoir besoin, ils ont des places dans mon corps. Pour faire des benda beauté. Olingi bando benda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment la taille bien. Tibeleza malunga fumam. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Tozande awa. Viron Nzambi Nkumu Africa TV. Mon entier, Bolanda. Zagamoko. Nkumu Africa TV. Vous s'abonnez, Merci à la population, abonnez-vous dans Nkumu Africa télévision Kitoko. Comme la vérité. Nkumu Africa TV. Vous s'abonnez massivement. Baye Balingara Serge. Vous s'abonnez dans Nkumu Africa TV.